Votez numéro 54, mettez Charline Monga au Kérimbo. Mettez Charline Monga au Kérimbo. Votez numéro 54, mettez Charline Monga au Kérimbo. Votez numéro 54, mettez Charline Monga au Kérimbo. Votez numéro 54, mettez Charline Monga au Kérimbo. Qui va nous bosser? Votez numéro 54, mettez Charline Monga au Kérimbo. Papa solo la malamwe, 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 Papa solo la malamwe. Papa solo la Maître Charliaye, il a dit son mot 54. Maître Charliaye. Papa solo la malamwe. Papa solo la malamwe. Papa solo la malamwe. Papa solo la malamwe. Papa solo la malamwe.
azali mwana ya ndako sosa mboka aliaka pembeni ya ndako banda selembao ezala selembao oyo esalama selembao nani mutu moko te aporta epierre na ye na selembao na mai ya nye ya ndolo me papa na biso Charlie le jeune garçon aportela biso eplis na mai ya ndolo bozalaka nango wana eza esengo te esengo te est-ce que vous savez pour les gâteaux, vous savez pour les gâteaux. Vous savez pour les gâteaux, vous savez habiter. Vous savez habiter Selembao. Comment vous savez Selembao? Il y a pas une limité, vous voter dans Selembao. Alors vous savez Selembao comment? Vous n'avez pas de Selembao à Baninano. Dans les boules, il y a rien. Autre pour nous, moula na moula. Ma député, ma ministre, ma directeur de la prison, ma chico ça la moitié. Mais moi, on a vu ça au quartier. Alors, on a vu ça sur la pomme, ma prison. On s'est dit ça en plus. Mais on a dit surtout le lot. Adresse est banni. Azamou a été bon de Azamou a été bon de elle dit seulement à 100%. Elle dit bimbo 100%. Elle dit mingi 100%. C'est comme ça. Parce qu'un jour, on va dire passe à quartier. Maintenant, on va s'arriver sur le pouvoir. Dans la banque de Témé, le Sika de Kaouka. On a posé à la montée. On a posé à la jeune et à Sika. On a fait des solutions de l'autre. Peut-être la jeune garçon est la banque de Charlie. On va dire le côté, on vient par les activités. On vient mine. Numéro Zali a été là, il connaît son entrée. Numéro 54. Alors, le Parlement est là. Alors, la terre. On a été le Parlement de la Mino, à Zolala. Alors, la Mino, il y a c'est le mal de la Mino. Elle dit c'est le mal de elle dit ma nièce, elle dit pas c'est mon maman à Taloubaté. Il y a le Mino de attends, vous avez une gratitude d'amour. Donc, c'est vraiment la quartier, vous devez passer à quartier. C'est bon, d'ailleurs, et ça, c'est voté, c'est voté.
toyambi papa Charlie eza te ke toyambi ye mpo na mbongo toza na millionnaire te tosalaki na parti te tozambo to akobebisa tozosala po elebi na biso ya sendao tala basalite boza na nzela bato ase na pouvoir tala basalite tala bapotopoto oyaka safa toyaki patele beba ozokele ti wapi tolingi te fote un prise na selembao kofote motu oyo oyebi oyebota vandaka eyinga na mutu na moi oluka ye na adresse oyo oyebi mutu oyebi te azalaka na poto aye na bana kovandawa so na zimbongo te tongana na poto azongi na poto bosala choix yango oyo bosala choix bosala mpela choix kitoko bamoma Ezali parce que tu as mis notre Charlie Monga Birembo, la réserve de la Funa numéro 54. Moi, on a vu ça, Bomba. Est-ce que Mago va y aller? Autant la Nyama Sido la commune. Va y aller? Moto Ebima et nous allons mettre Charlie Monga Birembo. Il y a un autre qui s'est réglé. Toyaki Toyokana toyaki na selembao bamama bapapa selembao bayebisi biso bainquiétude ezalaki par rapport ya mai ebimaka oyo ekotela bato na bandako sanitaire oyo ya biso bandeko na biso baza na prison babimisaka bayebisi nga balobi papa Charlie créele biso nzela mai elekaka mpo soki mbula ebeti ekotaka ntina bandako tosalaki te tosalaki te nde yango tolobi boye tolobi makanisi ya malamu ezalaki tellement ebele mpo na komi na biso ya selembao mais mpo makanisi wana ekoma effectif eyesenga bino mopesa biso bavoi tokota na ndako wana mpo tolobela bi député national mosala na ye ezali mpona kolobela population oyo aponi ye tovandi tomoni badepute na biso depuis 2006 2011 2018 biso oyo tovotaka bango balobelaka biso oyo bate kuna bate kolala na bango bapongi soki topesi bango voi bakei bazongelaka biso apres kaka 5 ans après campagne électorale nde tokomona lisusu bango baye lisusu awa mais biso moko bana ndako toyebi ndenge mai ekotaka toyebi ndenge tosufraka toyebi banzala na biso toyebi bapasi na biso nde tokolobela yango malonga parce moto amoni pasi wana te moto amona mai wana ndenge ekotelaka bato na ndako te moto amona ndenge kuluna esalamaka te mwalobela yango malonga biso tokolobela yango malonga parce que biso tokoli na kati ya makambo wana nyonso biso moko tomoni précarité tomoni pauvreté bamama na biso bavandi awa kaka na koteka masango kaka na koteka masanga kaka na koteka makala nde babokoli biso tokoli lelo ekomi ntango bobimisa sikoyo moko na bino moko oyo bouti awuti na libumu na bi totika sentiment bazoleka ebele apres wana bakozongaka lisusu mais biso ntango tozalaka bino yango azalaka nde yango maître Charlie aye na politique ya proximité na bien-être intégral de l'homme. Maître Charlie alobi boye politique oyo aye nango oyo ezala te ezali la politique ya proximité et puis ya bien-être intégral de l'homme. Politique wana elingi koloba nini? Tomoni badepute tovota depuis 2006 bayaka kaka na ntango ya campagne soki campagne ndenge ezosila boye tobosani mpe bango libela bakozonga kaka na bango lisusu yango biso tolobi biso toye na politique ya proximité wana tokosala yango ndenge nini
tolobi une fois opesi biso bavoi na bino tokoti na parlement tokotia plateforme oyo 93 quartier nyonso ya funda ekozala représente chaque quartier akozala na bato na ye oyo akotia na plateforme wana pour que baction nyonso tokanda kosala e atteindre meme moto aza na noko abimaki te action na biso esala nini ekomela ye esengo te esengo te tokozala toujours en contact tokozala toujours en contact permanent parce que tomoni badepute wana bayaka soki bakei lors ya campagne électorale bakomi toujours lokola bato ya sika lokola bayebaki te alors que nani na possibilité ya kozongana na base wana pour que lors ya campagne on dépasse sur énergie mingi biso tolobi lors ya campagne en 2028 tokodépasser énergie todépasser tout été pourquoi parce que tokozala na bino nzoto na nzo badepute batravaillaka 6 mois na année 6 mois mosusu ezalaka ya vacances parlementaires ezalaka période oyo molobeli nyonso fazonga na base oyo baponaki ye apesa bango compte rendu eske ya biso basala bango biso tolobi tokoya kokorige makambo wana lorsque tozali na période parlementaire tozali wana mpona basession nini biso tokoloba oyo représentant ya chaque quartier akokomela biso comme rapport elingi koloba boye chaque quartier boponeli biso bato oyo tokotravaille na bango mpo barepresente bino bainquiétude nyonso baproblème nyonso bokopesa barepresentant wana basaleli biso yango comme rapport ekokomela biso yango nde kopermettre biso tozala na maloba na kati ya assemblée nationale donc cela veut dire moto nyonso aza na problème na ye akokomisa yango mpe barepresentant wana bakobanda kokomisela yango biso sous forme ya rapport et puis rapport wana nde kobanda kosala contenu ya pas d'information na biso yango nde kolanda kopesa biso maloba na kati ya assemblée nationale parce que soki ozo représente bato eke baproblème na bango ezolobela yango te tile yango ezali nde yango tolobi biso tokoreprésente bino et puis en vous représentant tokobanda koloba makambo oyo ya bino nde tokokomisana kuna parce que soki lelo funa ezozonga nsima soki lelo funa ezozwa solution na baproblème yango te c'est parce que badepute na biso balobelaka na bango biso baproblème bafuna eyokamaka na assemblée nationale te moye eza solution sikoyo bozwi moto oyo akolobela baproblème ya funa bozwi moto oyo akolobela makambo ya selembao bozwi moto oyo akolobela makambo ya ngiringiri bozwi moto oyo akolobela makambo ya bandal bozwi moto oyo akolobela makambo ya bumbu bozwi moto oyo akolobela makambo ya makala bozwi moto oyo akolobela makambo ya kasavubu bozwi moto oyo akolobela makambo ya kalamu bongo te nde ya mibale tolobi politique ya bien-être intégral de l'homme biso tolobi boye action na biso nyonso tout politique tokosala ezali accès likolo ya moto soki moto aza na nzala moya réfléchir bien soki moto azosala te akoza toujours na problème de permettre ya réfléchir bien te nde biso tolobi baaction na biso nyonso tokosala yango toko accès yango likolo ya moto amélioration des conditions de vie oyo tozovivre yango te nde yango slogan na biso tolobi funa mérite mieux oyo tozovivre oyo ezali oyo biso tozomérite te soki tozovivre oyo tozovivre c'est parce que bato baza censé kolobela biso bazolobela biso malonga alors biso tolobi tokolobela funa tokolobela makambo ya funa maintenant nini biso tokopropose une fois tozali élu parce que tolobi ke tokozala élu bomoni ndenge selema eza tombe na kolinga le jour ya le 20 ntango okei na urne ozali wana obeti kaka numéro 54 ovote maître Charlie Mbonga gérant la réserve de la funa bongo te tobosana pe te biso tozali bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo parti cher ya son excellence Julien Paluku Kahongya biso na niveau ya burek toponaki Fachi Beton comme candidat na biso numéro 20 yango te donc le niveau ya candidat président de la République obeti numéro 20 et puis na niveau ya députation nationale obeti numéro 54
wana nde bokopesa maître Charlie Makoki ya okende kolobela bino tolobi boye tocomprendre que na niveau ya funa chômage eza makasi na Kinshasa chômage eza nango mais to ya chômage oyo eza niveau funa biso tomoni ke eza likolo makasi maintenant tolobi boye tolobi biso une fois tozali élu nous allons proposer une loi sur la prise en charge des chômeurs et c'est votre volonté bachômeur na biso nyonso tout l'état faut azwa bango aja parce que lelo toza na gratuité ya maternité tozali na gratuité ya enseignement avec Fachi Beto c'est possible ndenge gratuité ya enseignement bani malembe eza évolué ndenge ya maternité eza évolué ndenge pe prise en charge ya bachômeur na mboko ekozala évolué esengo te ata ozolukana mosala ezino mosala te mais soki l'état a répertorié yo okozwa quand même quelque chose na suka mwa et permettre yo osomata matembele bangi ole journée si mokolo kozwa mosala et puis tolobi boye bamama na biso bazoteka bandeko na biso bazoteka tokorenforcer bacommerce na bango donc c'est-à-dire promotion ya entrepreneuriat promotion ya la petite et moyenne entreprise promotion ya la petite commerce tokosoutenir bamama na biso bazoteka oyo atekaka makala oyo atekaka fufu oyo atekaka maka tokotia bino poids pour que tozala na autoprise en charge moto na moto amise en charge lelo moto akokopesa ye 3000 akokopesa ye 5000 okolia esili mais lobi akozala te mais soki yo moko ozodébrouye azala te okosomba lipo kolia komela mai butoko le esengo te tolobi mpona bajeune na biso tolobi mpona bajeune na biso tokotia en place baapprentissage tokoapprendre bango métier bakoyekola auto école bakoyekola ba make-up bakoyekola ndenge bakataka suki bakoyekola ndenge bamemaka motuka po permettre mpe bajeune bazala na mosala oyo kopermettre bango balesa basi mpe bana na bango esengo te yango toketa mabele mpo na biso moko nano nde na yango tolobi boye kibiba te moto akosa yo te kibiba te moto akosa yo te le 20 décembre okomi na urne moto akosa yo te mbongo azopesa wana c'est parce que bazwi yango quelque part ndenge mpe bazwi yango bango moko baye okomi na urne beta numéro 54 na députation nationale ya funa abu tokozonga awa mpona kopesa remerciement parce que nayebi ke bokovote ngai yango te bokovote ngai massivement nakende kolobela selema nalobela funa yango te mbula edenazaki activité na biso tokozwa ta ebele te napesi bino merci mingi na ndenge botiki baoccupation na bino boyaki koyamba maître Charlie mpo boyoka oyo azalaki na bakoloba maboko mpo na bino moko nde na yango mpona kosukisa nde tolobi oyo nde tolobi boye mpona kosukisa tolobi boye baflyer kabola déjà baflyer voilà ça va tolobi boye mpona kopermettre bandeko na biso bamama na biso babungisa nimero te toza na bapapie oyo eza na banimero tokopesa yango ezali mpe na balimete oyo eza na nimero na biso tokokabela balimete wana ntango ezopelisa mo tozomona nimero 54 mpo bosana naza na confiance na bino elikya na ngai ezali likolo na bino bamama na ngai ya selembao elikya na ngai ezali likolo na bino bajeune ya selembao elikya na ngai ezali likolo ya bapapa ya selembao naza na confiance na bino nayebi ke le 20 décembre bokovotenga massivement oyo nakozala élu nde na yango mpona kosukisa tolobi boye
moto na moto akovanda kaka na esika na ye baorganisateur mwa moke tozotika ezali mpe permettre biso oyo na ye siège estce bokopesanga siège bondimi bokopesanga siège nde yango tolobi na funa basiège eza 12 moko ya ngai oze etikali bakabola yango te maboko mpo na bino. En tout cas, merci et merci lisusu moto na moto avoi na esika na ye bapesi ye mwa mokele ya kozwa tozomi na kimia bongo te merci beaucoup.